Capage TV. Capage TV. Comment monter à comme kotambola zoki mabozo ngena via konguluma. Balimba zoni sona via konguluma. Bango wana. OK na pasteur John wapi. Zalaka penza na patience et puis na objectif. Vizaka likambo zo sala e bata manakati ya mémoire motema ko toucha ngote lokola eloko bakangeli na sandu. Et lamba fête elata makarar mezande mona bilambo la chaque jour. Le bilambo la chaque jour olinga ngo mocha ngo kate pom ko la fête ko kenango te. Ba photo ni nyokanga e bimana bilamba nyonso. Bilamba mso lata ti obwako kangela ngo photo te. Ebele. Aya inutile. Mso lata mo kenaka ngo pe ko pambo. Yambongo si. Pourquoi on la photo opone lamboyo abimisa mbongo tena kulukelo mbongo osomba gende na bafui ya bilamba muso lata po kene fete ya somba mo papesa honneur mais mona pas ité pour na kota mbongo yoka calculer au penza Égypte kongola zabu soki azani loko te azana ba projet mala OK soki azina maboko pour ça la komi koka akomi na souci ko linga mbongo ko lekelo kazana mo posa. OK. Nazolanda papa. On a dit que pesanga mato nyonso. Nazolanda. Soko mundu azo tunu masolo mbongo za piaka. OK. Soko mundu azo tunu ba conseil piaka. OK. Eloko ndena zo kokate ko talanga mingi ba chamo na ba chiva. Vraiment nazo mona comportement na wana ko vivre passe. Yo ekoteka ba biloko na yo. Ozi ko la charrette ya ba so ba pamplemousse plein. O chango na moyo to somona ka hotel musique nani cheval aze la koteka na ti poka posonga na isa et ne pas na soka mama mais et quel to la sabino place Moïse abotama to mona ki déjà metodika ki na musika to ko la sabino nyonso na ba mer rouge na Sinaï to ke na mer rouge na Alexandrie oui o kuneza na professeur Alexandrie to la sabino tout to ça qui déjà likolo ya ba petit bateau na ba to lwa ki na fleuve Nil. Wana kuta na moto qui ne peut abutu to ko laksa bino nyonso to zonga sur na pyramide na désert oui to ko mata to ende ko découvrir to na hein donc to se défouler. Cette fois-ci, je vous invite à l'Adidas Arena. Enfin, l'homme de la danse, Fimbu Chicotte, Félix Wazekwa, en concert à l'Adidas Arena, avec un spectacle dont lui seul détient le secret. Il est considéré comme le roi du spectacle musical sur la scène congolaise et africaine. Depuis son dernier concert à l'Olympia et au Zénith de Paris, le monstre d'amour, Félix Wazekwa, donne rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et du Ndombolo le 1er juin 2024 à l'Adidas Arena pour un concert spectacle de légende. Vous avez déjà Yakosepé là. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais et d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans la famille Nabino. Papa, maman, aux en a bana. Aux en a besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au côté, au s'intégrer, au commis mbarama repé kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Soki ozali au fandaka déjà na kati ya Londres. Inscription est gratuit.
kaka na agence na biso oyo bozali komona oko contacter bango ba numéro ezawana o inscrire mwana na yo o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso olingi mwana na yo sala olingi okende ko continuer master olingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango eyeli biso tosala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Bonjour chers parents, élèves et étudiants. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme oil ata bébé en pakola bafuta na biso pe kitoko ba o balinga ramu ko na ba ko na ko mo rose ko ko sisa pepso la ko ko pepso mo na côté ritz ya beauté ay biso oyo o mona ke batache mo esalinga mwindi rita tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko bebisa yo te et ko sala allergique donc nyonso eza naturel o moni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soki opakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazorekomande bino bagame ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. It's very beautiful. I am Kyo. Kyo is beautiful people. It's beautiful people, Kyo. Pasta yo. Kitoko moni. Pasta yo. Pasta rapo se bendi Vraiment vacances ni. Ozo tokate. Kimia. Tolongoli misino na komona ka fulu bele. Tenons la place quand même. Vraiment. On va comprendre que les vacances sont nécessaires. C'est ça important. Vrai. Vous avez chaque jour il y a pas. Tika. Kitoko vacances. Donc la bien fort. Ouais. Papa ya moni ba bien. Kitoko. Abi kwa kiei ba makasi. Bobo to mort jamais vu. Ala mboka. Mboka kitoko.
Macadam eke zongi. Nzela nde nzela. Nzela nde nzela. Mabulu eza te kala budinye na. Mabulu na pasta. Mabulu ya te to lo bana moko na savu commenter. Makasi bachi batasika te pasta na mosusu. Bolingo nini papa? Bolingo nini baza nango tala parking. Kanga nanu. Bolingo nini? Sana mukia.
Pasta boni. Oh, vous avez depuis Erninia. Ah, capable. Pendant la découvrir bio herbe de cacao, na komi fa. Sika boy. Oui. Oh, ebi milo esala na nzota bala mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambere mpoka remontada. Ya ko remarquage penza. Yo j'étais capable mais comme ko pianga sa. Pasta ndenge za boy pa bana mibali. Esukola barin. Ezong sara force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kata nzoto. Tika. Et traitera blo rebelle. Bio herbe cacao oyo. Na mona note. Ezan na ba traitement ebelé et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka bilo rezo sala na kata mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na zana ngo. Et biso bata biro bo. C'est que vous avez dit douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancho ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien, ba douleur, ya libumwa baba qui ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et très rapidement makilezo circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango des autres traités yango base on est tous livraison pesa partout monde entier partout dans monde ozana Brazza ba numéro to okoma ozana Irlande ozana États-Unis Toza en Égypte, donc on a bien, merci d'avoir soutenir Bisso moralement, financièrement, King Service, Mission va banditer. Oh, bana bayon sakana kitoko. King Service en tout cas merci. Lenye tozo se détendre en tout cas bien. King Service ça rapport na bisoté, ça pour la binonio so bozo bien. Le numéro on peut s'abonner à yé moko responsable. Kuta ebisinga capable na ko boya bambonga ba kususu. On dirait que on a un matalana. On a un sérieux, on a malé. Voyage et Nzambe, voyage et Makoki, voyage et surtout patience. On a pas de idée, mais patience, Nzambe est quoi encore, te biso grâce. To kutanina moto makile simbi alobi te bo mérité. Mama kapache bo mérité pour vos hommes pépé pour côté ya bo finga raté, bo lobela ba vie privée à batouté. Mamba bapango abatu ya bofele bokota raté ba vie privée abatu bokota raté en tout cas capache na pasteur John bo mérité neka King Service a sali ne pe patron monsieur ça na États-Unis a ko batin King Service a ko pilenga te pasteur John mama capache bo pesa ba passeport na bino boya mutu musu pa ko za na Brazza binga pe na ningi pasteur ya Brazza ko azo te ya biso na kakati to se édifier biso pe na to se édifier pasteur comme sanga boy pasteur comme bo pesa mabonzani. To se rappelle la besoin dans l'hôtel de pasta. Pour nous amener, moi, je suis c'est la biso. Tant d'azong c'est le biso. Beaucoup à monter, beaucoup comme le biso. Te bozo gaspiller te.
quand on est aux abonnés, on va sur un compte. Et l'amour, si on va comprendre que c'est. Et l'autre, il y a bien, on monte ça, on a mis ça. Pas ta bonne. Donc, capache. On sait pas là, toujours le salaire, moi, bien, travaille moi trop. Vraiment, grâce à King Service, par le binon, quand nous l'oublie, que tout le monde a fait dans mon sang, Dieu n'a bien Simba et Fanda. Pourquoi peut-être Bobeta tout? T'as la tour, on peut saluer vite, ni 10 francs. Ni 10 francs, vraiment. Ni 10 francs. Pour un passeport, tout ça. Très à l'aise. Yango moni kona kozongisa matondi te oya lingi voyage a contacter ye moko pe alobi ke ndenge tozali awa bandanga bien ndenge tozali awa nalembi na baclient baye kobenga sur modele donc tokendaka na te moni congolais alingaka jour wana boye congolais aza boye soki aza na eloko te aza na baprojet malamu soki azwi na maboko po asala akomi koka akomi na susi ya kolinga mbongo koleka eloko aza nango posa yokanga très bien oyo nazwi biso pesanga matoi nyonso soki omuntu azotuna masolo ya mbongo aza piaka soki omuntu azotuna baconseil piaka vie faut être patient dans la vie kozalaka motema moto te na vie ezalaka calme soki olingi oresir na vie ezalaka mpenza na patience et puis na objectif vizaka likambo ozosala ebatama na kati ya mémoire ya motema kotushaka yango te lokola eloko bakangeli na sandu elamba feti elatamaka rare mais eza ndenge mona bilambo olataka chaque jour bilambo olataka chaque jour olingi yango motiaka yango kate mpo mokolo feti okokende yango te bilamba feti amona oka balingaka ete babatama na sandu ya azelaka makambo ya lokumu kote elongi na ye kende kozwa valeur na pese pe raison moto abomaka nzoto na kolukela nzoto mbongo bilamba pete alatamaka chaque jour nesemba kobombanga mpo nakende kope na makambo ete lokumu nakende koponela mbo na libo amona koluka na lingaka ete na bombe na sandu nzoka ntango nazwaka ye mpo lokumu alibe ntango archive eleka etikali souvenir donc patience etambolaka nzela bafoto nini okanga ebima na bilamba nyonso bilamba mosu olata ti obwaka okangi nango foto te aya inutile mosu olata ngo okendaka nango mpe kopa mbo ya mbongo pourkui mokola foto opone elamba oyo abimisa mbongo te na kolukela mbongo osombaki nde na bafruit ya bilamba mosu olata mpo okende fete ya sombama mpa pesa honere me amona mpasi te mpona kota mbongo yoka calcule na comprendre bajan nazo peut-être ba piste clé na vie zwaka projet ya fitika kango na coin lokwa kange na sandu amen kendaka na makambo susu ba chola ba seka mema bango na chekise projet na utika na kwa mutu ko betela ka mutu te mukolo nyoso ko kende ko kotselo esengo oke ko pikola projet na sandu ko elamba sika yango esi esimbi tu peux comprendre fruit du travail faut que ça comprenne et toucher mon thème moko nezo capable ko vana na nya ko betaka munoko te ko lelaka te o mata o kita tozana esengo ya libela vacances en Égypte tomoni ba pyramide tomoni ba Ramsès tomoni ba pharaon Ramsès vraiment l'émission Égypte séjour moko bien tané tout ça dans la vie na mall pour tous katara biso to ala biso na to comme ba tourisme et puis effectivement tous la touriste to e awa to na parc par exemple to ba yango mo pe kuna jardin botanique ce qui zoologie so ni ba sai biso comme pe parc to ya na bana moni ba to se détendre ko za ba problème yo fandi na yo so raisonner ngonga mo boke pale les araka to ti mall de to tambola mo ba chaque comme ya wa pasta pour la nyolo ba ki ba projet ba bomba ngo la kati na point moko boye muta yeba pour ça projet et puis dès que zo tambola bo mo na ndenya ba ki zo na si et tout ça va discuter de visite
mutu ayaka visite ayaka kolala te lokola na ndako ayaka kotambola mpo akokisa makambo visite esengaka moto ya visite lisolo nini tokobeta na ndako soki tozongi bato na biso bakestion oyo tomonaki te mpo tofandaki bafandaka nde na butu soki oke visite na moi ifo likoyeba nyonso mpo kongola ntango kozonga yango nde base ya visite ya voyage okomprendre nga très bien yango moi tozalaki kuna na mall tokoti pe magasin tobimi toepesi ko awa ape toye na park lisusu eloko tosolaki na mall oyo tokataki mpo na urgence mpo na yoyebi problème ezalaki boye alobaki baide ezalaka lokola elamba ya sika oyo sombi azolatama te comme ça ayinambi or projet na yo otie mokolo kokende esika lokumu nde obimisi mpo apesa valeur bilamba nyonso olataka eza ya yo mais mema on apesa lokumu te tanto bilamba mosusu komema ngo na feti te nde abimisela mbongo okomprendre nga mais bilamba oyo ekende oyo kobimisela na feti mposa lokumu tanto ye pa nyokomaki te na koluka no na nzoto ye kaka osombi mpe na lero baninga basobata olati tricot olati lipapa oke kope ye nde aza ntango okozwa mbongo mpo okende kosomba nanu biloko na ville ozwi elamba okendeki na ekopi na moi olongoli oponi chemise moko to eloko moya mwa bien ekende ville mpo somba eloko ntango okosomba ngo ye nango oyo osombi amoni mpasi te maza palamika bilamba oyo osombi pourquoi bilamba otikaka na sanduku ya kobebabeba oyo bamisaka mbongo bakokaka zuwa te kie ndenge nini ya pile biso na lokumu mamonaki mpasi ya kolukela ye mbongo te soki ozo comprendre zwa baide kotiango na kifunda bomba lokola sanduku tambolaka na nzoto na moi baseka me ide kotiango na sanduku kanga ide nde elamba sika ide nde elamba sika komemo na feti mbola lukongo tokemba na bato ya pete tokemba na bakapashi tokomi na place mwa malonga tobongi te me tolongoli misi na fri na kisasa toye na vacances vacances eponaka te oza na mbongo tone sosaka tike voyage makambo tosali benorme okovoyage awa toyawa bisengo tozosala yo moko moni tozotambola na esengo ya boyeboye te nyonso tokomona tozozwa bataxi ya kobenga ntina porte ndako ozo comprendre elatikaki esengo ya vi yango me komona kana makambo tozoloba bajali babandi kobenga oloba bamerci ndenge nzambe afudu abandi kofunga baporte ekomi ya kunya pourquoi bagosa bagaspillage pourquoi boye kolandaka bango te batraître binemi bajaloux tobanda kotia matia nani atongola pesa baokutu bapesa bakabela biso baza na susiki makambo esi très bien balingaka pe te toloba bao bapesaka te bao baza moni bao wana osomoni bazotelemela neti ndeko mwana amonaki ya Londres na bloqué ekutu andanga très bien ndeko wana ya Londres ezaka ete na tangi mpe komboka mpona kolobaki boye yo kutu oza na Londres komoko okazwa na bato baye na guerre na Egypte opesi biso ni inka olandaka mateya ofele nanu mpo obenga te kolobi te nde botiaka boso ata 10 euro bomelama mai mais tokotela makambo echange vi na yo oroba ata merci mpo mona kongola aza premier traître kongola aza premier traître kapashe mwe nalingaka bakongolais mais nasepelaka na bango te na lobango mpe clair naponaka bango lokola milangi ya kobebongo keso masanga milangi ya kobebo epasi ko bakendaka nango te bwaka etikala ya pétrole milangi nyonso natia bango na ara milangi ya pétrole bokokenda kosoa masanga te mpo masanga esika lokumu omona milangi mosusu te katana moke ore babwaka batia na coin mokolo ya pétrole bakee nango mokolo mafuta mbila bakee na ye baza molangi ya masanga badisqualifie na erreur asala moke na ye na moto asimbaki na bar ide moko ayaki komela nami butei ekweya azoki moke bafuta molangi atinda butei na manka yango futa osalaka bapositif na page ozwa to te talaka bato baza na privilège ya kopesa raison conseil gratuit toutaki na badifficulté totouta na se koma moto akomi kotambola azokima bozongisa na via konguluma bango wana na pasteur John wapi mbongo azogaspia somba ta ndako na nzele bato wana nde bato napesa exemple tosolaki bandako oyo tosombaka wana ozo comprendre nga très bien mama tokendaka na bandako wapi nanyo ya kufa bakunde na nsima ndako nanyo asomba 50 ndako ata na bapaya mokolo kokufa bakende kokunda na nsima ndako moko baprésident de la république kutu batika bandako na bango basala bango bamosolo bakende basimetiere bomengo nini ya ndako nga na kosomba mama naloba na bino nakosombaka ndako mpe soki ezali ezala te nakobetaka lisolo te problème nange eza nzoto nango ekotelanga mbongo fona memongo na bisengo mpo nga nde kolonga
nalobaki nabongisaka kati koleka libanda nalingaka te likati eza na defete nalingi te naza na mbongo na simbi likamoka susi ekota libanda efektanga ebomanga monoki likolo ya pele kosanga na vi mamatika alekanga nao na mbongo me koma kufia fa ore bomengo akundaki bakomeli nzoto azwa epese kimia makamba mokiki ya bato misusu ya bana efekta ye ekosa ye tro komoloka makokota loso epikole tobola nzungu tobolaka nzungu te tongo eza ya sika mama remarke zungu nyonso mpe ya sika oyo etoboka soko okalingeli nguba ezikisaka nguba mingi nguba mesei na nzungu ya sika te alingaka banzungu akala bongo abela kitoko soko so comprendre okomprendre nga très bien yango mo tozobeta lisolo nazongi kapashe tozongeli ka tolobaki ide na yo kende kobomba na sandre tambola lokola style kisengi bafinga bachola tambola nelambe toboka lipapa ide na yo kofungola kango te sali to bozomona nga moi kolikaka lekaka na mapapa ezande bilambo ekende kokundela makambo malamu mprofete oyena pona ya sandu pourquoi mutakende razando na bashai boutique koteka bibamba madesu kotambusa mbala ake kompani bawolole tongo tipoko azosala mosamo azotinde 10 fois o bakotinde bakomone pamba calcule azana ngo ezela mbasi ke batamela sandu tikabo mukola kokongola bambongo nsoka zuita ko misa ide na yake pa ndemto ba azama yele ido batanga ko réaliser ki kolinga kate mukolo ko za fete osanga bilamba ko lata amen mukolo ndo pona po kende fete ko za nesengo na ngote kanza ko elamba olati ezana confection na otepo oponyango na sentimate tanto na fete ko za na lokumu ko lotato na ngo kubanga baninga ku kuna melambo bonseki na ndako ke oya suka na okenda ngo fete bachola libana me ko le confection yo ko mwana fete mutaleki yo azate mbongo nini mutabeta ko pe simba lula baninga pe leki yae azate mutumta se perna kalita ko kutasu asuki ide za lokwe na ngasika ko kabela mutu tena makanisi wana ana so conseil ikala fixe amen soki ozo lule lamba baninga koleka oya yo lati ko mone moko bimi pamba na fete ko banko bina pamba donc on izalaka convaincre zaka na conviction ya yo moko koleka tout amen ngana ko boya ngaite pokolongesa nga amen capable ndenge to ya esa ba fruit du travail amen king service ko to sanzamba pambola te toucher kana lero pelere ko kakina moma amen to vanda ki yo yebi to kutini ba ndenge na ndenge mto sa geste azate to kutana ba patron ndenge na ndenge to boyika ko le ba poto ina ka mutu te mutu moto lo ba botala be bozo aboy ba tambola na ba sanduku mbongo na coffre mutu ka sangelo ka ko sala fo ma kenda bwa kaka ba ki apesa bino ba to pese matia we sunge maboko zonga sa retour on a fait moni tu wana na ebaka amen capable ko sola kana mtu ko pesa mbote na calcula makamne tu que to pesa ga valeur pour pesa biso valeur mutu ko compter na ye te soko so comprendre ça soko so tambola ka boko sa l'aise amen je te dis parce que solo liko pesa ka mutu respect me ko banga mutu te biso tu ba keli biso na nzanga amen alors no clair oya valoriser yo pesa elimini amen eza ko adorer te eza valeur opesi nanga eza yo te nzambe nda toucher tos o mato kitoza na calendrier complet zero ko leka tu ko zonga na batunza makatolo na vie amen batunsu na famille ko zana bango bakosekisa ka o mingi bakosala makambo belé mena suka bako za ba traiter okay basusu ko mona bango pamba baza libanda na yo na makambo muke bakoyoka na makambo sala 10 oki kaka mafungoli motema comme ça yoka nyonso amen king service ayoka biso nyonso te o bayoka biso ti nyonso à la lettre baza nazo bana ndenga pete ni flatterie otozo matio toza na kacha Caire oza en direct na Egypte na Caire nazo ko pesa bino ba idée na yebisi yo la musa ba idée lokole lambasika e banga ka baninga na fête te tunte na ndenga kokeli maso mama bakoki na ye amen et lamba msoko za moins cher mais pile lamba griffe na valeur ndengo la telo placer le balu yango le ka cher or ya cher eleki ya yo ndenga chele simbi te ide mususu kozana ngo ya mukebi misimbonga mukezo mona pamba nzoko muteleke na mbonga zo bang sai batu ba moni ba pesi kapesi valeur ko muteleke na budget amen ninge zalaka ndengo classeli mama nazo mama kama mimi omona ndaku te ya muke olino makasi ko likanda kwa 5 étages na mona ngo ndaku kitoko batonyo tamsi 2 chambres na salon na cuisine mais ndako ba 7 chambres 7 étages omona ngo mapapa mais so tale tongele wana kute kota wana te e batutu baluli wana mutalinga kanga photo ke na ndako muke et je vais visiter que les étages mais monsieur budget belo que les muké faut y bavi faut se comprendre non mais comme tout c'était abino ya sagesse ya c'est ya komoni capable kolenga raté amen et fruit du travail paye ça ndé na patience so kangi motema nzela ko bunga te otika na nzela bozo kamate ya pena
ya kitoko ya fresh bato ba pasta limelaka wapi encore na mopepe ezobima esu bien emati mpe na mopepo lite ya pentecote diaspora tozokende tomema na kaka na pasta na makasi ya king service en tout cas nzambe apambola bino bazotunaka bokoya koto te bokoya koto tokoya bobino bosambelaka kaka moto asali bolamu et puis king service eza na bamaison d'accueil atoke États-Unis baza na bato baoyambo kuna ovanda ti baoseloma makambo so ya mikanda soko kobwaka soko kolamuka soko kokende po baza wana bazooriente yo oyo na bela aza na bato bayambaka eza teke oyo na kovoyage nayebi nani na na famille te mwana ya king service ezalaka te oyo na na famille te na kokende te oyo na inde oyo aza neti biso toye ofesha tozolanda na maison donc ofesha tokenda tomifuteli na biso bahotel ya cher king service ebi na ndenge nini okezwa bango tala motema nayebi te 2 3 4 ya boye tokutani nango pasta sikoyo kapashe nakobisa yo bato aboye soki bazana bana bafamille fo boprotegake lokwa bokomi bagarde corps na ye ezaka bongo nayebisi yo eloko ekwesi bato ebele po bazangi bagarde corps na famille sololi affaire ya garde corps soki oza na bagarde corps na famille te kapashe famille ekonataka te nga naza na bango te batraite tika boye naza na bango yokanga traite kapashe ebele bakomisa motu na famille bakoya sans le savoir que baproche kaka ya famille nde basalaki bakoya tika boye quand on a bigarde corps ya famille ezani papa oyo azalaka na 100 francs soki olingi otuna ye babombaka ye nono mpo balakisa ye amweke ye moko motu oyo te eboti bokotisa ye seki basali yoka ekomi protocole d'état me bandeko no toyebi te na nazo ya kobenga yo mpo soki okei osali gaspillage tanto na biso okotanganka oyo soki aye soki opesi feve aseka ye mpo abakisa te implice soki ondimi aya seki fe na kote na biso ekobouge te kote na mpe ekobouge te oyo aboyaka dépense akokende libanda mpasi ngo miso bate nana eloko te mpo soki aye oyo abili ekozanga bagarde corps ya famille bazanga so bazangi okufi toza na bango soki ebele baza na susi kuta osila bango soki bango batrie yo bakomi kofa batrie ya kotala mpo bapille susi na bango okoya mpo bazwa kimia koma kopille biso me toza famille moko yango moni keba na makambo na esaki ya tonga na singa moto ayeloka briske boye zwa tonga na singa kapasi yoka problème nazokela makambo miki moto awuti kaka bo abimeli so wapi zwa tonga na singa osalaka eloko moko be moto amonaka soki oza na besoin ya eloko te keba na ndako ndeko moko boyo auta mboka azala boyi bon kingani itano kutu tongo na singa yo moto olingaka kotonga oyo otindi ete asomba osengi mpe te amonaki otongaki ata eleki ba 2 semaines 1 semaine eleki soki ayeli oyo ya sika na boyi oyo tongo eyebi place ewudi te ewumela na basinga basi basalela adindika na kati sa osenga pesi yo kozwaka te tika boye pasta place na kima oyo atonga yango oyo te ezwa atonga yango na singa oyo sekota de na kati oyo basalela deja otonga ozwaka te soki osengaki otuni nde ezangi te osengi ye bien kaka pamba l'occasion de etano kutu tongo na singa oyo kozwaka te eya na batushe mosusu na ndenge ya maki ntango atubi tongo na kati elamba azingi yo moko na kati ya file ntango oyambi omiyambi don ya likambo ekobebisa yo moko mapesa okwa centre oyambi oke kobomba na kosala yango ata moko mosusu obombi makambo no nyonso mikolo nyonso koza pete makambo andi kolalalala nzoko bibomba singana te oyoka na mindele te mosu aza libanda batuli tonga batuye kuna dipasi malade ebu ebouge oyoka likambo te moto abandi na malade ya moto elimo kama elongo ya makolo meme boto azokima ezalaki na moto eke makolo nde ndenge nini eri ya fandi basi bafinita mosu mwana popi na mutu soko esiki na mutu ti abende atie na loketo mbongo ezoki naka na gaspillage napesi kaka na souhaite te nalobi te na sous-estime te mpe napesi yango foti te na valeur te ekenge felo l'homme ndoko nalobaka métier soko bandi kokenda mwa 100 francs koleka baninga tokotaka stade mati ezalaka moko na terrain na bato ya mbongo na babola pourtout na tribune eloko moko mais prix différent avion kuta ezalaka ndenge moko mais baplace ya différent business class na classe ordinaire mais ezalaka na avion soki accident makambo kobeba nyonso moko mais ndenge bavalorize misusu po yeba ndenge mpe vie eza soko bandi kolongwa na pourtour bandi kokoma na tribune ata latéral tribune honneur te ta na mwa tribune changer selole na bato na basupporter koboya bango te ezala na bango ekomi ka différent yango oyebisanga supporter na
Nanani oh na mutazo dans joueur malata rappel air moko varese toka kaza na kati. Ya on a baki boy. Réserve na titulaire, vous avez joué l'équipe moko. OK. Mais jamais mutazo ka titulaire au ka réserve mingi. Soka yeba kinda kotaki te. C'est ça. Comment le éviter ça la laisse. Ti comme mutazo di banda coach lo bananga. Remarque na fana ndima fona coach di ebisanga ngosi bebe ndi ebisanga. Mende coach baki ta fusa ka boy. Wana ba quand il a pesi fait faire. Ce coach a pesi fait faire des keba. Azo ndika comme réserve pour yazo na place. Tika boy. Capage. Yo so kimi mbongo ndio zonga na konguluma. C'est ça. Na nguluma jamais. Salutations spéciales à Jibril Biake, BHK, la biso. Entre choses et à BHK. Jibril Biake. Jibril Biake, où mela na pas. Pas de superstar. Parce que ça va pas mbola yo. Yangande Eric Manzaka. Ah, Eric Manzaka. Où mela na bela. Peso mote na kapasha wa. Eric Manzaka. Où mela yo penza. Où mela yo za. Pour la monaki. Eric Manzaka. Merci pour la colis. Parce que pesa yanga ya kokauka na nena za na Egypte ça nya bien. Vraiment. But you're welcome. Anglais parce que nous sentir on va péter la kine on interprète now. Ça c'est anglais ko tout kavimana na Egypte wa na moi capable je sais nous avons ça soit en Afrique ici. Pasta. Eko kundela ngo pena nyo se pesa bacha mama. Ah pasta ma ba chameau na ba cheval pasta libo pesa mai. Elo monde na zo kokate ko tala mingi ba chameau na ba cheval. Vraiment nazo mona comportement na wana ko vivre passe. Yo ekoteka ba biloko na yo ozili ko la charrette ya ba soki ba pamplemousse plein o tiango na moyo to so mona ka hotelemisi nani cheval aze la koteka na otipoka posonga na esa et ne pas na soka mama mais mboka moko rien à dire vraiment kitoko tout ça ba séjour moko kitoko o to alinyaka biso nzamba pambola vraiment quoi na ba commentaire na buso ba wate tu as un l'air où tu vas pour tout tu es sur la tribune tu as la match moi mais place il dit différent tu es mon qui dit moi mais pas c'est bandit de changer tu as le ban à péter mon to biso to rester na sonité tu as rappelé na sonité mon to quoi ya to zongi ma ya lo tu as la sonité en attendant tes hommes na to c'est personnes autres c'est ça on a dit que ça non ngate pour na comité c'est pas no problème parce que ça ndi biso yango mama oh miss money tala kaka changer badoni mama tolo baka polele ko bisengo ningele ki bisengo kama kamto mono c'est ça nani akena na deserke azate alors biso nyoso yango to na mboka o ebele bayaka wa sabayeba na ebite sima na biso so ba kongole ba kofunga miso ba ko mako yawe be ebele to auto na moni yo moni ba nationalité nyonso to kuta nango tala ka to tambo na pyramide tito zongi to kamwe ka biso mbende ba noir ya mindele na mindele na chinois ba zatiki banane na soni eza culture congolaise Ramsès wana Ramsès Ramsès le bel que beli makasi mama ntamba tala kiango na lobi makambe bele to lobela bango et quel to la Sabino place Moïse abotama to mona ki déjà mais to lekaki na musika to ko la Sabino nyonso na ba mer rouge na Sinaï to ke na mer rouge na Alexandrie oui o kuneza na professeur Alexandrie to la Sabino tout to saki déjà likolo ya ba petit bateau na bango to lwaki na fleuve Nil wana kuti na moto kinde pe ya butu to ko la Sabino nyonso to zonga sur na pyramide na désert oui to ko mata to ende ko découvrir to na donc to se défouler donc yango ko na ça moi to ende ko misori ya neti ko se détendre te mama donc to zo Sabino merci congé maman il reste moi to ko sa congé père ya king service et puis chance to zonga sur to question côté mususu mais oh tout alingi asa la voyage na ina kimia king service na so pesa mbeta secteur agence de voyage beta c'était pas pourquoi batu mususu so benga de moni baninga na action otuna est-ce que ça sérieux question ni to pesa bino pourquoi makambo za nango ya primaire bondire ba soko bomi mbongo na moko bomba talaka ngo biso to zito na tête na lobani c'est ça on a pas question ni ko tuna baninga ozongi ba pesa réponse ni po ba ke ba za metemo mani c'est ça finalement oh non comme bambo te belé ya on prend des capages donc tu as ko tuna ka boyena ko to Sabino ni to ba ko ziba mi ko vraiment izala ka te ngamba talaka ya
oyo tozoloba oyo tolobi mpona kolakisa bino kaka toza na ebele ya koloba oyo ezaka flèche topesaki keba na banketo wana keba na moto akopesa eloko okanaki te biloko wana kolinga yango te oyambaka te biloko osengi te bapesa puiske soki eza ya sika ndima oyo nyonso ewumela batonge gata banini balikoki bapesi naoloba no claire kapasi kozwaka te jile to osala biloko wana boyaka kapasi nasali narsika toza baafricain oyebi eloko ata tobeti kara toza na barasa baafricain un africain aza na makila moko toyebi te kapasi eza na bato mosusu bazosibir baconséquence ya bamboka bapaya azotala eza yangani ta bimi innocent makambo moko boye na famille elata lokola don comment tu as baninga ngaku na sana avance mais tika na retard kolika bango tanto na courage na liki bango na courage ndeni makambo na bango za kapete yanga kaka nazo bano clair na pesi betia peka makambo lokola ya ndeko ekomela kindeko jani na lobi te ke mwasi kaka te ninye mama kengela périmètre légèreté lekate ozwa ya nani bapesa oninyo ndima nini sa oyeba o tika nango na sanduku oyebaka te yango etanga makambo nyonso yango esenga soki moto akomi koyeba na fois kisanola nini bakabela lokwa don c'est ça oyo ozwa obomba mama nalobaka makambo ya mikie elama nini bapesa bilamba bapesa te mama nayebi so makambo moko kontrole makambo ebele faut contrôler non naki yebaka te makambo na yo comment c'est que na commune na te esengo makambo yanga libanda e nazanga na faillite nazoka badon te faut yebaka nyonso eza mama faut ça la très très attention vraiment. Merci en tout cas parce que nous avons pas pambola yo pour la exhortation à l'élo quand même malgré tout ça on paiement mais nous avons pas temps pour bamzini bala la té on va avoir besoin de méditation orientation tout ça vraiment bien déjà pas pambola yo pour fungola nga pena ba périmètre parce que ça n'a pas été payé parce que dans le monde entier baboya kaka koloba c'est ça ikamuna yeme machango na application na prière nganité ça kaka kozanga kocontrôler yo kozanga koyeba kocontrôler yo c'est ça kozanga na boboto biyamba te loba garder bengani ba défenseur contrôlaka donc nyonso bapia keza ya kozwa te mosu ndimaka merci mais izonga nango mosusu ozwi parce que naso bano koleli eyebi te naloba nini nazoloba belo makambo ebele ngai nasalaka yango nabima mabe yanga moko na kontrolanga te kozaka na soni oyambaka te elo moka moto apesi obetani nyana zwa yo ozwi okende yango somona non tabana etadema zongiselaka te merci opesinga mais esepe mama ozango nsima po ayoki moto akabelanga manete nazonakena na pesa je te dis la vérité nanga manete mpe ya bote naataka ya simple ote oyo eza soki ya grifi ya nini grifi ya soki babengaka nini mwana nazoki mpe na sepe na tali mpe kitoko eza koto ba or ntina venga bite eza merci mama kanga mwana bite limbisa oyo mesena bongo napesi okado nga bite limbisa so ezalaki ya simple benanga nazwa lingaka no te nga bite nalingaka me na modele oyo te limbisanga mpe na mesi nazongisa akenda na vana ngai on ne sait jamais na quantité peut m'abêter tous les cadeaux Zabé mais tous les cadeaux c'est à vous souhaiter à l'occasion de quoi c'est ça au salini la salini tu mérites ta capette pour mériter d'important pourquoi ce que muta sali kangano bango ne ba ko tika ba cadeaux za kamalamu so muka ba pesi te pesa mo ko kam c'est ça ni sumte na cadeaux za te esa na mikola l'air na l'air yo moni makamusu boyaka yana makamusu tala mama tala ka bilongo yo yebi ko ekoelo na l'air bute o mutunanga Pamba boy. Boniko. Ya quartier, basera quartier. Tozana bino. C'est ça. Nous penanga boyeba. Weko tangamba mona kademo be na sengite. Ko faje ki pété na ki toke pa ite. Uti ni potoni wa. Ozala kaka. Pe ko pour na beta keleki ayo. Wengelo mo kwa cadeau. À l'occasion de quoi? Ko yambate. Amen. Amen. To fanda ba. Dema merci zongana. Mama boniko. Uti ni voyage. Ni wapi? Quand tu copies, on a mon agena lekio. C'est ça. On a qui dit bangano que la coma. Parce qu'on a 5 minutes au hôtel, on a brisque. Ça te contacter. Dès que on a besoin même le cadeau. On dit mon côté nanda. Aboniko capache. Na clair. Voilà. Ça m'a pas.
Capage TV. Capage TV.